Oui, salut à vous, fidèles téléspectateurs. Il y a SRTV de partout. Vous êtes celui que vous avez bien besoin de la en ce moment. Tu peux si bien nombre de musiques dans ce besoin. Et tu peux si bien nous avons merci. Nous avons salué sur grâce parce que ceux qui toujours le babo, ils ont ma casse n'a pas sauté parce qu'ils ont un goulou dans Zambé. Nous avons sélectionné biso sous parmi bateau bazana bon moi mon palelo. Et on te peut si na merci. Puis par remerciement la biso que s'adresse sur na yo. Mutu zalaka fidèle oza wana toujours mpona kolanda maye oyo toza nango bainformation topesaka na bino mpona kobakisa en plus boza toujours wana mpona kolanda biso na bokebi nyonso topesi na bino merci mpe tosengi na yo mutu nano s'abonne te osabonne massivement sur votre chaîne Esther TV au bolingaka mingi bo s'abonner surtout bo sangaka te ko partager ko aimer ko commenter surtout boyebi Esther TV c'est une chaîne chrétienne toza toujours wana pona kolobela makambo etali la parole de Dieu comment mutako zala na nzambe comment mutako soigner comment mutako zala relation peut en bon terme na nzambe et kobosana te partager yango vraiment massivement na bandeko yo bandeko baza na retard ya information Esther TV eza wana partager puis commenter ba commentaire ne ko sala biso bien makasi oui eza bongo abino ndeko bolingaka mingi biso pe tolingaka bino vraiment ya mingi koleka oui awa toye liboso na bino na makambo esali biso pasi vraiment pour moi c'est une triste nouvelle o naza nango to pe ba regret makasi naza nango mais néanmoins par contre tokokabola histoire o na bino moko bokomona pe bokotala ngo elongo tokotala ngo elongo na bino makambo esali biso pasi mingi kotala ete tozokende wapi babiloko makambo ezosalema en tout cas ezosala biso pasi mais on se demande est-ce que mutu azosala boye ayebi nzambe mutu azo commettre eloko boye est-ce que eloko nini est poussé est-ce que aza animé na ba esprit mauvais to pe ndengini to pe sentiment kaka to pe za habitude déjà mutu akoli nango yango wana ekoli pe eza ko s'afficher n'importe quand et n'importe où yango wana toyei liboso na bino mpona koyebisa bino mai o mpe kokabola na bino kopartage na bino histoire oyo en tout cas esali biso mpasi makasi esali biso mpasi mingi na koloba mingi te tolanda nanu yango elongo na bino comme ça nous allons revenir mpona kocommenter sur yango tolanda Il n'est pas déleste. Il y a vendredi, il peut aux anango. Ma papa, oh, ils ont déleste. Boka nakati nyonso tiango nyonso tiana kana kati saka mendenge akangi nyonso saka na kata saka abakino bisa biro botela ezale kawa pardon sana biro akobimisa awa pardon akobimisa awa ayo ozo kase rezo ezani acha fezeleza batu sana kwa mama koko cha biloko wana tu akonobisa ye moko akotisango yo moko kotisango ko cha biloko no nyonso wana na ko cha biloko no na kacha nini wana mama ko cha biloko no ko cha biloko no atanga baka na piki wana kivu no ke vile kuna kitu kuna tokea na mtu na bino moko tokea na mtu na bino moko sara yango tozie atoshi kwa na kitambala bien mapapa oyo ezaka na deleste te oyo ezaka na deleste te na toza na
Pole pole. Ati yango. Mema bila komanda. Non. Biloko nyonso. Tokena patron. Tokena moko. Merela. Anaitesa sana. Moibi. Ona kile ye basuve tima nyonso. Ile yote naiba. Oui, bien merci. J'espère que de lundi en na bokebi nyonso bomoni comment est-ce que scène o eleki. En tout cas, pitié, c'est vraiment pitié. Au question na bande kotuna pourquoi elle a fait ça? Pourquoi maman o ya mukolo a commettre eloko boye, asali eloko boye? Et ça libiso passe makasi tozomi tuna est-ce que aza animé na ba esprit mabe to pe lengi to pe zakaka ba manière to pe habitude na ye o azara na ngwa koli na ngo déjà parce que je suppose que aza mère aza maman pe aza na bana babilo ka modèle o en tout cas et ça libiso passe mingi bino mo bomoni na vidéo commence que bakangi ayibi na kati ya boutique en tout cas eza soni pe passe mingi bakangi et esali passe mingi azape mama moboti et akende koyiba na boutique esali vraiment passe mingi otokokoloba sur yango eza ete en tout cas Nzambe kaka alimbisa et puis makomi elobi soki muta connaître eloko ya modèle wana parce que nalobaki ke aza maman elle est une mère. Donc, il y a gérer pourquoi à commettre eloko au lieu à causer la violence directement parce que ils peuvent respecter na maman mukonde wana. Premièrement d'abord bandeko bagir de la sorte violence balama ko beta na balabala ba injure en tout cas comme un peu kobomisa ba telle réaction aza maman il faut koyeba eloko nini pousser à commettre eloko bongo to est-ce que ezanzala to ndenge nini est-ce que eza ba esprit mabe to peza ba habitude na ye azalaka na yango déjà soki eloko ndenge wana ekomi il faut koyeba comment est-ce qu'il y a ko gérer yango na place ya ko agir de la sorte ko beta ba injure eza vraiment respecté et quand il y a la maman automoni au binomoro bomoni na vidéo en tout cas c'est vraiment pitié là on a koloba juste ça été Jésus revient bientôt ba manière on a tout ça ba manière d'abord eza soni eza koyokisa bana soni to pe libota soni babiloko ebimi boye kotala ite ba réaction oyo en plus koyiba na kati na boutique bakangi yo pe bamoni yo en tout cas esali passe mingi. J'avais dit que la maman aza elle est une mère aza maman moboti maintenant na babiloko ndenge na ko poser ba tel acte na miso ya bato en tout cas eza propre mingi te na lobaka toujours passage o na mokanda na apocalypse makomé le bi toi donc sinon je viendrai avec l'épée en Nzambe ce qui tient en tout cas pitié à la rater Nzambe aza le Dieu miséricordieux il est là pour pardonner nos péchés nos défauts toza batu tokokate mutu nyonso azala masumu mutu nyonso na ba défaut ezati ke yo loko moni mutu a posé acte ya modèle oyo to directement bandi ko juger ko ba ete non moi je suis c'est non. Bien que toza ba saint toza ba imitateur ya Jésus-Christ mais nous avons nos défauts au petit à petit Nzamba sala rabiso grâce et le waka maleme et quand ya eloko wana en tout cas na ko beta c'était sur yango en tout cas ils appellent conseil on a copé ça peut mutu bato bazolanda biso oyebi kasala ka apozaka batel acte ya koyiba azwaka babiloko ya bato comme la maman en tout cas pour arrêter kotika makomeli répare-toi donc sinon je viendrai avec le paix. Donc quant à nous Jésus revient bientôt
et moment où tous en tout cas comment est-ce qu'il y a quoi agir, comment est-ce que il y a quoi réparer, il y a quoi bongisa na Nzambe, parce que il est là Nzamba le maramute, il est là pour nous pardonner, il supporte nos péchés, nos défauts jour et nuit. Il est là pour nous supporter à chaque fois que commettara Babylone lorsqu'on s'approche de lui, il nous pardonne, à se rendre même pas compte il y a ma bête ba défaut na biso yo motoza na habitude wana fait comportement dans la vidéo au malamu en tout cas et baksa implice na yo motosala ka makambo modèle ya koyiba ya kozwaka biloko batu. Dieu nous interpelle sur ça. Eza malamouté, faut cesser, faut arrêter. Le seul Dieu qui sait pourvoir à nos besoins, à pourvoir toujours. Quant à Yonanga, tu vas commencer que marche na biso toujours tambole longo na Nzambe. Ata konzala eye ma commet le bien livre à Romains 8:38. Ma commet le bien que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni le hauteur, ni la peste, ni quoi que ce soit ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et là, mon côté, ça a été opposé à acte modèle, attends zala, attends la difficulté, attends kakatano, quant à nous, tu vas toujours regarder position avec le Seigneur, et c'est alors que le Seigneur va nous bénir. En tout cas, nous avons insisté, na yo total vidéo, tu peux yo muto sala pour poser acte modèle, na interpellé pour le bas été. Jésus revient bientôt, réponds-toi. Donc sinon, l'Éternel viendra avec son épée, le paix du Seigneur. Ils ont la pitié contre toi et moi. Marche nabiso, comment marcher avec le Seigneur? Yango et ozala malamu minga tout pas makambo oh salbiso pasi makasi. Total la vidéo oh en tout cas ça la biso pitié et ça la biso passe paiement kota été attendre la modèle wana pe na loba ki bandeko ba agir de la sorte koyeba manière nini ya ko agir, peut-être la maman azalaki na nzala, peut-être ba difficulté oh akutani na mon vie, peut-être amoni ke asuki nzala eleki anesika kozwa te alobi chose ata poser kaka acte modèle wana quant à nous yo mutu bino batu bokangi ete pe bomoni aza poser acte modèle wana faut koyeba comment agir. Elle est une mère et sali pasi mingi na mitema na biso naza ko insister makomelo bien réponds-toi. Donc ceux qui ont mutozana makambo wana sala kango réponds-toi et le Seigneur est mon quoi dit comment est-ce qu'il a pouvoir na ba besoin. Oui, merci beaucoup. Je salue c'est la maman GH ainsi que la famille Amani na pesi bilombo de mingi et merci à vous ceux qui nous ont besoin de beaucoup à très bientôt. Ciao.